Mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembe tina Dubai tembe sili bajalo bakufi bafo konte mpe bakufi la lulala balelo sona ndonge nga wana noka bakena ipupa noka bakelia noka bamakosis noka bainzu nga wana mobala lekili bongo nelengi soko boyisala mokili na koyate mbote na batu nyonso akala na bata ya tanga ya peni sona tango ya madai la bino no sombote batal la bandeko na moni nde bakamuzole ka bataba bina ngano ka bakeina ndenge ni no soko koloba te pona osukisa likambo ya kofina mwana nani Jaël petite sœur na biso Jaël Chou Jaël zwa kiti ya leki na yaka muta yoka rapi leki na zwa kiti yaka nga ya na sobengo no ka bakena ipupa abingo ya kovanda zwa kiti pesa te swate bonga vanda to sola Jaël eloko laksi tika na vie ezate eloko so babino tika eloko leki tika to luka solution ezate Jaël batu pe basalaka succès lokola yo lelo pe basuka batu pe baningisa mokili lelo pe bakota mai bakomaka kopesa baninga batoli po bayebaki avantage nango kaka na me bayebaki ba inconvénient na côté Jaël na vie eloko na pesa so ozwi ngolo yeba kobatela ngolo wango Jaël ozana na vie belé muta kosoteleki nanga lelo bana na solo no kitoko parce que ozobunga mingi parce que yozo tala kaka moi ba mietso ba pesi tala oyezo ya Jaël muta bunga kana sima muta kosa wote et fallait sala ki pe mabete ndinga memaki yo même ata memaki bino ndi balobiki ba memaki bino pona na nani na kufinga na yo au bénéficier nango parce que celui qui travaille à l'hôtel qui mange à l'hôtel il y a wana au bénéficier na mafinga na oyibo il y a changé comportement leki na la linga komi ya mso sozo lo bote ya mso noko nani ya simwa linga ngate na za ya yo le sel onga na lobaka makam so yo keninga okomona pe changement omoni ndi kosoka mata kufinga ka nani ya na biso fali kofi pardon fali limbisanga kofi ezali mona intérêt omoni pe bandoki pe misu ba forme comme belé batu miso omoni boy mais ça akoma ndoki parce que ndoki ça soko lokate ndoki quand même sous ba sorte belé ozomona va makamutu muto aso sala est-ce que muto azagiste et toi parce que impolitesse na yo ekomisi lokwa moi mutu moko lokolo komi dépasser okomi lokolo au sala Zaimer on ndiko sali okomi otite okomi na ba sorte belé on ndiko sali trouble mental Jean oya yo wane komi susu likamu susu yab susu bat basoko ko yebisa yo te ngala zo yebisa yo yo kelanga yana yo changer ozape mwasi obala soko po obala nsamba zape grâce ponga na nzambe soko po obala te tout est grâce j'ai tika babiloko na pamba tika biloko yana tina te ata sopi ba pesi mbongo pa songolo pangala po ofinga ka bato bo yana tina te yo yaki pa ya fali o yaki pa ya kufite okofinga ka kofi ote to bima ya siko sobo bima ka biso to sana ngoni tanga kena ko meko Dubai ko na so panzo so yimo mto pesa kanzo mutatinda ka yote Jaël ndenga pena yebeli yo suki ko falinga ko ningo bota ko fasa mobali na kata mibali wana to so ba fanti mususu aza mobali alekeli bongo nelenge olinga ko boya wana zo lo ba msuka po osala batu mo ba 10 to lingi distraction te tolingi dit yo yake pa ya fali sala musala fali est-ce que fali siko mtazo tino po finga ka kofi tolo ba siko ndengo na soki yo mozana décision ozuma kaneso ko finga parce que ezo bima bongo so bat boye bisa no ezo bima lelo so fali azo finga eza pona yo parce que moyeba finga fali te ba oyeba ke makambo nyonso fali mutamema kyo ifa mona conséquence ya ngone siko fali azo finga mapona yo yo kasi ba finga fali pona ni pona yo parce que yo ne siko bebisa et moi réputation mu continue bino sika o ya bengisa ko po ya siko po mona ke osavuma position so yebanate
parce que position so que so yeba mbele il faut le ba makamare na ndenge beti bobeti ba rena yo si il faut pas osana katso ndeni bili bozo bima di banda rena zana katsa rena parce que arena ndem de sali bino po boya azarte boye na mafinga na arena yo si ko lobela ndi arena siko nyonso wana ezoke ni pa ya fali bazo yeba yote ba ko finga parce que ate zalaki ngai ba yeba kake lokola chef na bamuta memaki ye c'est que chef na bamuta permettre ya finga batundengo wana au monde de réputation so pe ya solo na yebite ba mama na pe nzambe te so be fala tinde ki po finga kofi na yebite parce que on saka makambo kaka ya tata nzambe na ba na yi mais yo siko luka ki o change ata batinda ki mutu nusu ba finga kaite ato mona ki mutakala na siko esanini eloko sigezate nanga yebite kofi batu nyonso ba danseuse nyonso bimana et c'est loka ato bando loba lelo ti le mutako yo kongo asadi parce que za ngo loka sikade yo bino sikobo luke loka sika na kati ya nini na bilo mutula esika falia memaki bino boluka nde siko eloko boko créer amalamu biso soka sa oyile biso to makamde bobete na rena na ndenga babengana kingai bolingi bolobela ngata kuna na somo bozo lobela pengati ata ndi bokeneki na Belgique wana bozo lobela ngote mbala moko esili kaka boli kola mungu na nzugu eza iloko fala ila rwani na bino yaki pona koloba makamba rena ezaki makamba ya kofite asel yo moko mata balinga kiyo ata suki be fala na di pardon kofia meka ki omungwa bongo kandi so ba miko mungu komika mwasa mutu te muso ezalaki no kaka na goûter laisser yo siko so ngo kanga manango vima lokoma bokoma iboli muso ezaka petit to na soki ka pona lia na meka ki moi ba coup direct ezaka tito kanga eza no mo lokwa to so salanga sauvetage na longo na moi mabanzo ezati ko confirmer ngati ke to komi mwasa na mobali bino bo na différence wana to na koko kabela ope na lio ka mkona na meki Dubai na sa mobali note mais na lira ka passage na tali programme film na koti film et sili na ngote le biso be na zuita na koko le kape film et ça soit na programme film moko na tala kuna soke bandi na ba jour et leka et ça ndeti ba kopa ndingwa et ça tu ko confirmer vraiment que akoma mobali na yo o finga ka tsindi o finga j'aurais eu ce qu'on a vu au vanda na nani bon te réponse nga lingena tuno na Joël na vindenge yo zabuyi yo zaka na camarade na nani Joël Keba ozana trop jeune ozana trop jeune makasi mutu nyonso fingi pa ngapo na ngana zo mwana Joël ko keno na Kishasa te osimba tushi vanda noa luka mukanda ona ofungulo yango wana soko keka Kishasa kozonga no na singala meli busho soko zongi supoto ye ngana meli busho na tika makambo parce que ozana keba ata ndiki bafali baza wana nyo soki vande ngana zokanisa soki fala tiki okaka susu kaka bongo aseke likambo ezali obebisi réputation ya côté na bino na nyonso na ba entourage pe ya fali wana bumba so mona makama mona zo lobate yango ngana tuna bozo tika yepe kaka lobaka bon mon tiki so bebisi la bino nde sikoyo moi réputation mon côté sika boliaka fali mbalo soko ye changer batu nyonso mutabala mozate na sina ndoba na yo e banda na batu basuba o yaki na bona etika yo vanda na ebi na ngati sobo na ba relation na bino mais na voix normale eloko mala mozate administration libungu tulu parce que bango na ka baso mona mwana poni ba otika loba ata yo mo poso mona mwana na poni koko olbaniki c'est le fête siko eso bimandenge nini emaki yonde mutu zotinda mwana wana parce que batu bo baso tala na baso monati e bandeki boso grâce à tembo siko o makoti na bango nyonso na boyaki pona makambo ya fali boyaki te po biso to mona ka bino to saka bino soki to sala besoin wana te biso to yaki nde boyi biso ndenge nini arene lekaki arene salaki kotana no kofi wana te confiance est-ce que yo siko commencer la kofi pour nani publicité ya sengo sala asana batune bele ba misu ba kali ba saba nani bazali mais yo sale la siko fali yo siko commencer pa ya kofi nina soko ko boaka nguna babi kuto ngo boaka nguna misapele laki tala ngana yebi yango ndenge ni ezana tina teleki nanga lomola biloko wana kolinga ti ozaka ba
Batu nyonso balobela ko mabe yaya ebebisaka ba relation ekangaka ba bénédiction. Yo soko so kana ba sentiment yaya okorekita un jour. Jaël, place bolamu ebimaka elakaka te. Ata bobimaki na ye ezaki sentiment na bino mibale. Tango babimaka pona lobaka ngo badaka na to publier oyeko publier siko po basalani. Ozo nango mukanda ya fali ya kofi ya bongo eleka sute mutako sote. Ese beba Lukano ndenge mususu pe soko be boto déclarer mon esimba ka sute na poto na ofungola yo Luka ka osala mariage na mobala ngo akondimo bosala mariage bo fais ta vie ozu ngolu na bino siboya lungo na ba makanisi no kofinga okofinga tata mukolo boye ya makambo a kilo Jaël kitoko te leki nanga kitoko te sala organisation na yo organiser vie na yo benga mwana na yo sala boy otala mama bino tala frigisido bakiseta kisina aba na kosomba ba nini ba kimpuka ne somba na ba bakaya buno na ateka kana liboso ya ndako wana kuna bozali tala vie na bino longola ba biloko wana Joël so ba twazo bisote longo sana tina te longola distraction ozo finga mutu aleki ozo mona teke sana ezalo ko so sa comparaison à Vionaville beaucoup kana mukolonie parce que Kofi ko finge lelo ti lobi ako changer na ite. Yo nde muto so bebisa siko personnalité na yo. Tala bana ne pe bazaba ana bana me surprise age ke yo. Quand même un peu de respect. Sala o fali a yeli bino ko dise kunate. Siko soko siso finga après. Est-ce que ba pesi mbongo te? Ba futi mbongo te po o ba futi côté mo mbongo te lobaka boy po lisole sale. Yo suis le côté parce que makamune za clé. Ngande na mwana azumbongo. Tayebite mutafuti yo parce que po bile boye na makamusu ndeni bokoti su makamusu. O mona makamunga za clarté. Ngana yena mission na mususu. Na kokota mission ndenge nini susu kuna. La. Eme ile yo na Londres. Mwana mama nanga modéliste munene. Na ose ne ba chemise otongila ngo tsindelanga. Eme ile yo atonga tala te. Nyoso na soto lubi to lobaka. Didier Lacoste mungo kwa bana kini. Soki na zo bisabino ki Joël changer. Ezana tina te. Ezana tina te ote boye ofinga ka ba mikolo kitoko te. Yo sala makamuna bino o bino batindi yo. Soki lelo ba ofinga fali, bazo finga fali pona yo. Parce que bazo mona yo te bazo finga sika makambo. Parce que bazo mona ndeni fali azo répondre te siko to finga ndeye yo na kati na ye. Tala ndi ba encore batu baza ba professeur a ko finga bazao. Misu bazo ba licence ko finga, misu bazo kote na ngo doctorat okokoka te. Jaël. E finga ba finga la yo. Likende lizonga limadar. Ngabi mama na mwana zolala ndenge ni. Na oba koko fingo to ba fingo parce que yo mo mtozo ozo yebe siko zate. Joël o finga kana yo. Mais finga no ba o finga. Oza mto o finga me wana te bango ba ole. Bazole nsamtso dis en étage. Okoka bango te. Ya ona peso conseiller na tina te. Yoso wande ozo finga no so fula confit. Yoso ebate fula seconde fali parce que fali ni muta mema kiyo. Siko yoso ke no fula mutu musunde geni. Yo bongo buzoba. Nati lokole l'ami d'enfance. Na mona mama na kala na kobenga osoki misu esili. Na sanse no zolo parce que yoso soki te lobi eza bongo. Moi ça la bongo te. Yaya. Oko so no tempo mapuna ko bana mobali no sabana ko bangu na somo mona mo sona sa poli alo baka babe parce que ozana ba gros moko ba mona na ebite mwana mo sa bien éduqué pour bimisa ba mo ndengo wana il faut ça la ka impoli mo ba injecteur nini ba injecteur nini na seringue parce que oza sans pudeur. Ozo finga fali pardon o finga kofi na yebi ato yebi yango wana yebaki msuna tangwa mais mikolo échanger abongoli yango six mabonga mane wana msomone ke ngotango wana salaki na sikoyo maye bonga mi vina meli bimela me ateli abaki litsinzila mbongo ameli tanga usi ameli nini otsodoko nyoso ameli yango kobika
Si quoi échanger ndengo yo salaki wana il faut tant un peu ba série ba génération so ya série na série o wana yam su yo so ki salaki ndengo suko na momo échanger sakanala la lulala c'est l'oscam tata ma passe panza makita na sens wana soko yebi wana tenga na lobino leki nanga apprendre ou à laisser na eka na solo na yo na mona ngelo na koloba na yo te na mona lo na ko yebi sote yo sale lande fali nini na ye longo lande tika na kofini ato bima na kofi e sale nini eze longo sika nanga ba ebite ke kofi bima na ba danseuse nyos eze longo to ko apprendre bato wa sika wana yo ndengo yeki kuna po yeka na dossier so yeba ki ko jana na dossier il fallait yebisa fali kuna ngande na kebo na ko lobela mo pao siko wana balalo ko lobela mo pao sala tu yo futa bien na yo oya fali bibatu misuba saki batako memate batu no so ba mima bangona na nini te na samba te bako kimisa ba mnyama bangoyo olinga okanga mwambolo kono makelele leki mbolo akimi libela bashayeli bazaneti banandeki sengi mboloko akangi 4 moka kufina pema ozwaye wat jayeli wana asambangu alanda sengi mboloko akangi 4 moka kufina pema bo osakane wat keba nyoka bango wana mwana boya netole abia koyoka mutu te akodinini te me ngolu na pesi yo nzambe lola amono na butu alelo okobongwama obana koteya bato ozana ba mission bele nzamba tsela ati nzamba tsego te pona babuzo bo finga kabote ekolongwa nango ko change ko kanga video na lobino okobana koteya okotato lama ozamona nzambe me nzamba ko utiliser le makambo oko change ko longwa no na jae okolongwa koma ko pesa batu vumako okoteya makamususu e ba kolekela batu chaque chose a son temps nzamba ko salela yo parce que eloko yo eza ya yote biloko zo sala ozo luka kaka moi visibilité moko me eza ya yote o maki batu nyonso bakoma na kanda na yo jere muto ofungelo ndako lubaka muto ayebi otsika muto ayebi okala aolinga sute conseil na opeso yango wana apprendre ou à laisser la lulala papi buzi mosengo mubala ba problème akaba na difficulté suka mbongo ezala akate abungisa akate mibala bongo mawa yango na bandeko na yego yebisa bino soko yoka oyoki sopo ko yoka note yoka kana nzambe na tekele bumba na panzi mboka depliki pomba ngawana na sansona na lobi soko yoka oyoki sopo ko yoka na yoka muto yebi Chantal Nzuzi na Hollande mama mwasa denda tala ngata lodam pona koyika mulai Chantal Nzuzi mwasa kenda sanga no Hollande adenda tala te na sensu wana Pascaline Ponde na bomi mboka na osu expliquer ka leki na yo Jaël ndenga za maledike ndenga zo manke bato apprendre ou à laisser essentiel des fois na sala kena butu malamu siga no sozali la lulala Jaël lelo sonandonge